Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na poussani sous nos écrans, na bino le loup, Zanga et votre bien-aimé, Maman Anne, Maman Tolo, Nassé. Bonsoir, na bandeko boyambanga na butu, na bandako na bino. Bonjour, na bandeko boyambanga na moi. Kolo apambola biso, tokomi déjà minuit. Tokomi minuit na temps au belé, bazo lukabake ndolala. Bandeko misusu bazo kota na saba kwe, toza pina temps hiver. Mali les alibanda mais na mini oyo bien aimé ngai nde bien aimé na bino na supongiti aussi ça ko bondela na aussi ça ko za na présence en Nzambe Nzambe apesaki penser yango na lingi na kabola ngo na tombola kondima ndeko moko alembi na tombola kondima ndeko moko akomi na suka o azomona ke Nzambe azosala te o azomona résistance en Nzambe na vie na été o azomona lokola Nzambe abosani. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons bâti Kakabalingue bénité. Tant haut, comme nous comme tant mauvais, comme tant du soir. Makambo belé zota ezo sala malelo na mokili. Bien-aimé, oh nous sommes au monde na moya lelo, yeba ki se sala makilobi. Les na bateau ba sala ki modo biso tant tozo ya lelo tozo recopier kaka aussi sala maki. Bible elle a dit déjà tout. A dit tout. Na esika to komi na place o tozo kende Bible se etalisi biso yango na eko esande komoko mwasi to mobali telema kolemba tendeko comportement mutu moko te lembisa yo comportement ya musala Nzambe songolo moko pakale lembiso te. Le salut est individuel, la Bible dit. Mukolo wana liboso ya Yesu akotala ba grade na biso te au pasteur, au bishop, au évangéliste, au apôtre. Wana nyonso tunde bona ngai eza ba titre. Tokokende liboso na Yesu biso nyonso mutu nyonso toza na compte à rendre na ye na Nzambe. Bible lobi surtout biso basali na Nzambe. Bible lobi ke Nzambe ko juger biso sévèrement. Basali na Nzambe sengi totala etamboli na biso. Total la façon na biso ya kozala, la façon na biso ya koloba ya kotambola ya kojije makambo. Mawa Nzambe wumela ka liboso na biso po ete biso moko tokokoka te kolo apambola biso. Mama telema na ye kotombola mwasi moko alembaki. Na ye kotombola mama moko akomaki na suka charge eleki. Alobi loboko ya Nzambe nazomona ngo te. Nzambe ngo ayaki mpo na nga te. Na bondeli na gêné. Elobi mama lombongo na mati mangengenge na mati ngomba luzizila nazomona kimia te. Dieu fait grâce, la Bible dit, à qui veut. Azanzambe asalaka na moto alingi na temps alingi. La Bible dit que ayaka na retard te ayaka na avance te. Eloko ni ozana ngona maboko bien aimé ozoko ko retenir yango te. Eloko ni ozana ngona maboko bien aimé ozomona ke ozobungisa ngona misu no mibalo ozotala bozomona ozobungisa ngo. Eloko nini ezomulekela yo oyo ezolekela yo ozomona ke makasi moko te osecours moko te koyela yo. Laisse-moi te dire na butu alo bien aimé au secours de l'homme la Bible déclare ne que vanité. La parole de Dieu dit au secours de l'homme n'est que vanité. Laisse-moi te dire bien aimé soko laleli nzete lobi nzete kokwea soko taleli mobali lobi mobali akokufa soko taleli mama za mutu akokufa soko taleli noko taleli tata mwasi lobi akolemba. Bien aimé ezana mutu moko andimaki kokufa pona yo oyo andimaki kokende na âge ya 33 ans atikaki nyonso pona yo alembi yo te alobi je suis dans la porte je frappe oyo akofungola nga na kokota na kolia na emesa moko. Yesu azobeta porte ndako na yo. Porte ndako na yo eza porte ya 4 murs oyo vandité. Porte ndako na yo bien aimé eza motema na yo. Motema na yo tango nyonso ozokutana na basala Nzambe bazolendisa yo. Ozokutana na ba prophète bazopesa ba parole prophétique. Kasi motema na yo eza toujours ya kokanga. Motema na yo eza toujours kilo. Olobi na lembi nazwi ba déception trop na lembi l'église nazomona kimia te na lembi Nzambe ngo azosala te. Yesu makolo eza na nzela Jésus-Christ revient bientôt bien aimé. Nyonso tozomona mokili bien aimé koleka soki tosaleli Nzambe te tosalela sunani. Mama moko na pokwa lelo to telema ba mama tolo na se to telema ba mama to telema femme to telema to se préparer na retour à époux akoya est-ce akokuta ba mwinda na biso eza kaka na pétrole
esa akokuta bamwinda na biso eza kaka ya kopela, akokuta bamwinda na biso likolo ya mesa to epu akokuta bamwinda na biso na si ya mesa. Mwasi nde atongaka mboka, mwasi nde asimbaka bana, mwasi nde asimbaka ndako. Bamama bapapa baza lokola bana na biso ya liboso. Mobali esengeli ko respecte ye, mobali esengeli kopesa ye pouvoir oyo nyonso to esengeli. Bible elobi mobali aza gloire a Nzambe, biso basi toza gloire a mibali. Bien aimé, mobali ataza mokuse, ataza mulai, ataza na mbongo te, ataza na mukanda te, ataza soki ndenge nini, aza mobali akotikala mobali. Bien aimé, aza mobali akotikala mobali. Mobali esengeli respect. Mosala bese komikitisa femme sage bâtit sa maison. Mwasi o amikitisaka liboso ya mobali na ye, mobali ase souvenaka toujours na ye. Bien aimé, nitala bien eloko nini oza nango na maboko. Bien aimé, ozobungisa yango likolo ya comportement na yo, ozobungisa yango likolo ya munoko gilette, ozobungisa yango likolo ya munoko mbeli. Bamama tozonga na esika na biso, tozonga na esika na biso. Bible eyebisaki biso femme soyez soumise, femme soyez soumise. Nzamba aza na devoir moko apesaki biso, ye mutu asalaki biso, ayebi ke biso basi lolendo evandi kati na biso. C'est pour cela Dieu a dit femme soyez soumise. Marie, aimez vos femmes. Bamama tomikitisa, bamama tomikitisa. Lelo ba foyer ezobeba, lelo ba foyer ezobunga. Mobali makelele akovana na ndako kimi ezate, akomongo na ndako ne lokola enfer. Soka za libanda zozo atmosphère bien, so akoti na ndako na ye ndako ekomi moto. Naza nani bien aimé, naza ka instrument o Nzamba telemisi pona kobenda makanisi na yo. Soko moni likambo wana elekeli ozokoka susu tokomi na suka au secours de l'homme mieux que vanité. Tina moko to kota de ndako ndako, tina moko to beta obenga ba numéro ya ba numéro. Poluka obeta lisolo na oto lisolo a couple na oto lisolo a ndako no pas mutu. Bien aimé, kanga porte. Bible lobi avo soko lingo sambela kota la chambre no kanga porte. Belela Nzamba secret, belela Nzambe oya secret. Nzambo ayanola kala moto, Nzambo ayanola kala moto aza capable. Est-ce que ba maman lokola ba Esther bazali ba mama o bakoki kosimba mboko o nation mobimba ekoki kobika pona bango bazali na moya lelo, na moya lelo ba mama wana bazali to bazate. Bien aimé, laisse-moi te dire, tozongi na histoire ya Esther. Bible yebisinga Mardoché ayeti na porte à roi, ayeti na porte à roi. Mardoché ekopesa message, ayebisi Esther mboka eza na danger. Amana bimisi loi moko bo oyo esengi ke mboka na biso eza na danger. Eloko moko frappaka motema na ngai na l'histoire wana. Bible lobi Esther alingaka mitungisa malingaka na gauche asa lokwa s'épargner po ya vani na ndako ya roi, azolia bien, azomela bien, aza honoré na ndako ya roi. Mais aussi le mboka na ye peuple na ye elinge bunga na minute. Esther ataki likolo atali na se amoni eloko akosala te, asengaki peuple na ye bagumbami na Nzambe. Alobi tokobondela tokota mabondeli pendant 3 jours tolukelo na Nzambe ya moke na se préparer nake kokutana liboso na mokonzi, nake kokutana liboso na roi. Po ete roi aza mokonzi bamonaka ye pamba te, sengeli nazala préparer ya Esther ezalaki na faux de teint te, préparer à Esther ezalaki na tirsil te, préparer à Esther ezalaki na ba bijou te. Esther azalaki préparer former na parole, azalaki préparer former na parole na kolukelo nga Nzambe. Car la Bible dit dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les ciels. Bien aimé to la moka. O to kangi na se, yango ekokanga kalikolo. O to kokanga likolo yango wana ekokanga na se. To kokanga ngo na nzela nini ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga mobali, to kokanga ngo na nzela ya mabondeli. To
kokanga ngo na nzela ya mabondeli na nzela ya koluka nzambe na nzela ya kobondela nzambe. Mama telema pona ndako no bunda pona libala na yo. Mama bunda pona bana na yo. Mama bunda pona famille na yo. Biso toza ba Esther ya ba famille na biso. Nzamba poni biso poto bikisa ba nation. Tokoki kokanga munoko te. Tokoki kokanga munoko te. Po ete Esther soka kanga ki munoko. Libota na ye linga ke zwa kimia te. Soki Esther akanga ki munoko. Nation na ye. Elinga ke kende pamba. Mboka na ye mobimbe linga ke kufa. Peuple na ye mobimbe balinga ki bakufa. E bongo tina nini ya kotela ki na ndako wa roi. Yebisanga. Tina nini o Esther akotela ki na ndako wa roi. Peut-être nzamba kotisa ki Esther na tanwana na ndako wa roi po yebaki ke au secours ya peuple ya Esther e koya na nzela ya Esther. Ba Esther tout elema. Ba mama tolo na se na bengi ba mama mboka mo ma femme épouse. Na bengi ba épouse a moka mobimba. Événement, opération tolo na se. Le 20, le 21, le 22. Na Paris. Na 95, na France, na Irani. Bezana ba mama moko ba kosangana po ba lukelo nya nzambe. Ezana ba mama moko ba kosangana po ba liate ba melate. Ezana ba mama moko ba kosangana po ete Yesu akota likambo na bango. Ezana ba mama moko ba kosangana po ete ba la faveur nzambe na bomo ya mabota. Esther abikisi toute nation bien-aimée. Et toi tu attends quoi? Bien-aimé, tu attends quoi pour s'élever? Maman, tu attends quoi? Tu attends quoi? Libota nezo kufa. Ozo mona na propre misu. Banana obazo bunga. Ozo mona na propre misu. Vie eza arrêté. Eza stationné. Ozo mona na misu mama. Lève-toi. Zwa kanda et santu telema na Yesu. Bunda na Yesu longa. 3 jours. Ya retraite. Le 20, le 21, le 22. Ba mama tolo na se. Tozo luke nzambe pona libota na biso. Tozo luka nzambe pona bana na biso. Tozo luka nzambe po ya vie ya lobi. Tozo luka nzambe. Mama telema. Mama telema. Mama telema. Toyoka nzambe. Fongola ma toyoka nzambe. Kolala kapongi bilale la te bien-aimé. Tolala mingi bana to botama. Tolala ka tozo lala ti wapi. Tozo lala ti wapi ba mama tozo kende wapi. Tozo lala ti wapi. Tozo umela na masumu. La Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en apparent. Qui s'en apparent? Quel le violent? Violer dans la bitumbate, ok, le kangama kofi bundate, violer dans la songi songite, et dans la kosonate, na balobaki, na batunaki, na bayebisaki te bien aimé. Violer dans la kolukanzam, ba mamo ba boimbetu, ba mamo ba tiki bas mibali, ba mamo ba tiki bana, ba mamo ba ina sama kolwanzambe, 3 jours à koliata komelate, azo luka elongia nzambe, ba mamo ba zoko telema na 3h du matin, pona ko belle la faveur nzambe la libota na ye, ba mamo ba zako gêné par moi, azana dans jour moko a genaka ba maman par semaine azata na jour moko boya ka kolia ko mela pona libota na ye. Esther abundi pona toute nation, pona nation mobimba ezo bomoi nation lo ese kata kike bazo kata mitu bazo boma bazo massacrer mais bomo ezongi susu na kati ya nation wana vie ezongi susu kati ya nation wana. Parce que Esther andima ki koluka elonga nzambe ya mboka kende koluka faveur ya peuple na ye par roi. Roi se souvenir na bolamu moko Mardoché asalaki ye. Bien aimé, laisse-moi te dire, mukolo moko monguna akolala pongite pona yo. Yo pe okolala pongite okoluka elonga nzambe yeba ke nzamba ko fungola livre à souvenir ako se souvenir atana bolamu moko oyo salaki. À cause de souvenirs, na yo bien aimé, lève-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Kolembate, kolembate. Kolembate, ba effort ya diable lembisa ote. Butu na mo diable azo s'élever, azo la musa ba sali na ye. Pona koyeba ko affaiblir bana na nzambe. Pona koyeba ko lembisa bana na nzambe. Eloko moko na yeko ebiso mama kolembate, kolembate kolala ti. Opération to bongisa.
opération to bongisa mama mitala malamu eloko nini ezosala eke te papa vana na ndako te mama mitala comportement na yo contrôler l'obéli na yo bagissement na yo comment yo umeli 10 ans 20 ans église oza toujours les mêmes rien ne change mobali banda ko mono banda ko kende église bien aimé eloko moko ezo changer te comportement na ezo ko empirer suka na ko empirer yebisanga parole yo kina ko yo keza wapi parole wana ezo vanda na kati ezo kweya na mabele nini ezo kweya na côté nini. Pas parce que la Bible dit, si le fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si que fils de l'homme, oazo pes parole, tozo lia butuna moi, tozo lia parole butuna moi basala nzambe, bazo lembate, bazo poussa na liboso na nzambe pona kozo penser nzambe pona ko communiquer biso. Et bongo liloba wana bien aimé eza wapi, tokutana na Yesu, tokutana na Yesu te. Po ete Bible yebisinga ba o ba kutana na Yesu. Bomo ina bango échangea mutu jamais ko komona Yesu atikala toujours les mêmes yebisanga Yesu Masia oyo kutanaki na ye azalaki nani est-ce que réellement za Yesu Masia est-ce que réellement za Yesu a changé ki bomo ya Paul Bible yebisinga le jour là oh Paul abane ko kende ko persécuter ba chrétien na nzela ya Damas akutanaki na Yesu bomo ya Paul e bongwanaki Paul atikalaki lisusu atikalaki sous Saul de Tarsite bomo ine échangeaki na mbala moko moi si akotanga makila atangi makila pendant 12 ans Bible yebisinga mukolo yango oyo akutanaki na Yesu azwaki kimia na bomo na ye Bartimée abelelaki aumelaki liboso ya piscine à Bethesda mukolo Bartimée abelelaki fils de David aie pitié de moi handicapé wana na piscine à Bethesda abelelaki pitié de moi. Azwaki lubiko Bartimée abelelaki Bartimée monaki avec les naissances même kolalokaki Yesu Masia azoleka bayebisaki ekutu te ke fils de David Bartimée ye moko formuler vocabulaire na ye fils de David et pitié de moi pas monaki kimia zwa kimia na kombo na Yesu que vandi kolo eswa mona yo mama kolo eswa mono papa kolo eswa mona yo telema yo muto lembi telema yo muto vandi que le Seigneur vous bénisse merci kolo pambo la biso.